Mon petit jardin, oh Faustina, chou de mes rêves. Comme j'avais déjà des bonnes relations, aujourd'hui mon patron Kofi Olomide, avant je l'appelais juste papa, parce que je partais déjà à la maison le voir, il me recevait chez lui, même si naki ko senga pe ndako pesa ngai, ndaki nanga pe na orchestre ozo baneti ba wenge wana nazalaki nanga kuna me. Tukuta na na avion, moi naki nanga na première classe c'est ka fandi toke solo là. Mais ngana ko yebisa batu na bino. Papa Dioski qui a beaucoup à orchestre, mais il était décoré. Mon papa Pépé Ndombe, orchestre, il était décoré. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une carte OK Jazz. On a un orchestre, on a un quota, on a une carrière. On a dit que Victor il était trop jeune, j'étais petit. Na koti boye na kepoto, comme na poto de Olympia, tout ce biloko to tchena ba maye zonga kini, il va la mala cause aboyi to zonga kini. Bovanda bozalawa bozabadoki bosala boye na boye. Ni mdo tinda bana mike na aussi saka na ye. Mama botang Esther na aussi saka na ye. Nga botake bana na te mike ba konda ba oleka na ba TV ba olo ba te. Je dois m'attaquer à lui. Au moins lelo. Otuni nga mamuni batu basanga niti. Nga na beti maboko, oui, c'est bien. Et ça li bien ba betaki na stade, ba beti boye ba obeta boye. Ba voyager pour arriver dans Balibanda, c'est bien. Et bongo bino. Plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, smartphones, pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à tous les internautes qui continuent toujours à nous faire confiance. Vous êtes du côté Canada, États-Unis, Paris, Belgique, Suisse, partout dans le monde, où vous êtes scotchés, branchés 5 sur 5 pour suivre votre émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. Je dis un grand merci et un grand bonjour aussi à ma partenaire Nanga, de long de près. Et là, je vois le boss Bobo Kisenda, Maison Palme d'Or. Ngilima 58 c'est la matete balobi mais ça ka moko au penteza na biloko bien sûr que pendant la carte qu'on se retrouver et pas le boss Bobo Kisenda il est depuis Paris au Pazulandanga Gigi maman na Gilesia na PCP Bambote na ye Bebelina Louvoiso hein motema ya Lucien Tingi Wivine Tingi la grande dame de Paris mokonza maman Château Rouge na PCP Mbote parce qu'elle a branché na carte DKM Flash Télévision. Et je salue aussi le patron, le chef de l'entreprise David Kanyama depuis les ISA et qui me suit aussi à ce net moment et son épouse Mamie Kinda et les enfants à la maison, je vous salue. Et derrière la caméra, je suis assuré par Dieu merci Mayomba Dem Vision qui assure la réalisation de cette émission Pyramide culturelle. Sur ce plateau, je reçois un artiste musicien talentueux et au nom de Bobby Ronaldinho Boyebi, et ancien, il y a Victoria Eleison, et actuellement il est chez l'ambassadeur culturel, son excellence Kofi Olomide, dans le quartier laté, ici qu'on a évolué actuellement. N'a pas pena toko beta masolo, toyeba comment il vit, comment il passe vraiment carrière naie dans le quartier laté. Bien merci Mayomba, ce que vous avez vraiment même moral, même esprit nanga, au fond on déjà pour que l'internaute bamona bango Bobby Ronaldinho. Salut Bobby. Salut. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. En forme. Très très bien. Plaisir, il y a le long de DKM Flash Télévision. Notre frère Nayo Christian Tongo. Vous avez bien pensa chez vous? Non, il y a un bio parce que vous avez frérot, il y a parlé. Un bio et puis on a peine la première fois dans la chaîne. Deuxième fois. Deuxième fois, en tout cas, on a pu se abonner à la beauté. Donc, Bobby Ronaldinho, ballon d'or des quartiers latins international, orchestre et à Bossa Mboka, mon patron. Que je salue et puis on a profité pour souhaiter joyeux anniversaire naé. Donc nzamba batela yo papa après ça intelligence sous ebelé moteur malamu zaranango wana donc Afrique pe monde entier il y en a besoin na yo en tout cas kolanda gauche et droite c'était papa zalaka ndengo zalaka oza vraiment bossa mboka mopa mokonzi kitoko.
Voilà, bah, joyeux anniversaire et pas à Kofi Olomide, quoi d'accord Aman, en tout cas que du bonheur papa. Et longévité toujours vraiment, Nzambe a fait ça, Bamboula sous ce belé vraiment awa namokili. Et Bobby, les gens nous suivent vraiment de partout. Afin tout cas, solo na biso vraiment tous les mamines mingi penza c'est ça internaute. Bon kasu mungongo wana ya Bobby we sepeli sa bango et na Victoria ou bene sepeli sa bango na bité soko c'est la biso to moi capela moko ya muke ya Ecoforce ata ya Matadi donc c'est ça vraiment mingi mon vieux Blaise Anzwa hein wazolanda biso ce net moment. Rose d'amitié, fleur de vie, mon petit jardin. Oh Faustina, chou de mes rêves. Bolingo, Tonino Fernando, bolingo, Nanda Kwanzambe. Vraiment, ça c'est Bobby. Bobby secret à voir Noé à Benani. Premièrement, voix ils ont Nzambe. Pour nous allons monga kitoko voyer mais Nzambe mutasala kabiso apesi biso yango. Deuxièmement, il comme moi pongi kola la moi trop. Kobo ya mingi ba betazol. Au deuxième mois Mélanie. Aux alara oyoza quoi. Betazol. Kasi bat la baby betazol. Moi betazol, il faut que ma betazol. Tout le monde a betazol. Tout deuxième mois Mélanie. Au moins on a que Vice. Ils ont la donc Carrefour. Voilà le quoi vie que c'était. Danger. Merci Bobby Ronaldinho. Internet on a biso tous en penza le plateau mais tout le qui toi ben peu vraiment ma solo on des qui parce que tout le monde banda qui carrière solo na yo très bien parce que toi assistant pour la répétition belé on a peine de signaler la banda assistant depuis banda na famille K ton bandi na famille K tu y na gentleman on na rond-point na orange na lando petit na matete. Et ce qu'on a répété, donc, vous savez vraiment la carrière, nous, banda qui y a bien, mais subitement, tout le monde, quoi qu'il adhéré dans la maison mère. Mais habiter pourquoi arrêter la carrière na yo bon qui orchestre pour aucun des maison mère ton donné au méga pour relater sur une histoire en penza ndenge c'est pas ça qui Bobo Ronaldinho. Non. Nakendaki ezalaki kaka marque ya tour quand ezalaka nango okendaki na yo et tout oyembi mpe nzembo mpe natikela bango ebetaka ezosala succès yango nde simba album wana et puis après ça nakolongwa lisusu nase relancer encore na carrière solo na ngai ti nake bangola nake bakenya nake lubumbashi naye kozonga nde devara na vie mutu na mutu aza na objectif na ye. Nako vanda nga pe na fay na ba bara na ba HD musique na ba tonton mabula bokula ka ba bureau nanga. Tu réfléchis to non parce qu'il y a d'autres personnes bazo kanisa d'être un leader. Il faut qu'on soit l'orchestre na yo aussi ba mission nos leader. Mais nga na ko yebisa batuna bi non. Papa tu sais qu'il y a beaucoup de sala ka orchestre était mais il était décoré. Mon papa Pépé Ndombe sala ka orchestre il était décoré. Donc ça veut dire que toujours na kati ya OK Jazz. Ngande na abuna lu orchestre mona na kota na sala musana na sa carrière nga. On a dit na kota ki Victor il était trop jeune, j'étais petit. Na koti boye na ke poto, to comme na poto de Olympia, to si biloko to tchena ba maye so ngakini, il va la mala cause aboyi to so ngakini. Bo vanda bo salawa, bo zo badoki bo sala boye na boye. To bani ko bota bana, to vai na poto buto koli na poto. Mais ana kini bato we bakate, batri pe ko ba musicien. C'est pour ça que nous avons tout le monde qui battu ya kala. Donc na kin bazoe ba biso susute. Alinga on est dans la zone kin, na se relancer encore. Que se remettre en niveau. Ndingo muninga na se remettre en niveau. Malgré Emene ya kufa ki perd son âme, Nzamba zwa ki ya pe mana kimia. Mais nga na saki effort ya ko se remettre en niveau. En carrière solo ti. N'a ko réfléchir na tena binon. Il faut intégrer orchestre moko. Ndina ko kinesko quartier latin. Comme j'avais déjà des bonnes relations, aujourd'hui mon patron Kofi Olomide, avant je l'appelais juste papa, parce que je partais déjà à la maison le voir, il me recevait chez lui, même si naki ko senga pe ndako pesa ngai, ndaki nanga pe na orchestre zo baneti ba winge wana nazaki nanga kuna mais tout kuta na pe na avion, moi naki nanga na première classe c'est ka fandi to ke solo là. Vous comprenez? C'est bien nazam Pierre na Matimo Fleury,
au moins teke ba double king ba télé miso libanda non moi direct ba koti si au koti ayambi yo na ko réfléchir na bi orchestre wani za orchestre amné na mboko yango ne bena mazembe yango ne Real Madrid ce qu'on a ça ndeni na zadana ba bonne relation na ke luka musana nga. Du coup j'ai appelé le directeur et dit Diora to sololi madame ko na zu décision que intégrer orchestre quartier latin la kepe wana na kuti mingi baza wana on se connaît déjà avant et ça se passe bien. Merci Bobby, en tout cas et qui déjà bien l'explication vraiment mais tout l'anda ko pour la émission mo boye si tu te rappelles encore Bobby olobaka awana mboka na biso au moins l'orchestre ni noko ko adhérer à part Victoria et Leison mais subitement nous lobby to yo mona yo adhérer qui wenge musique à maison mère pour anil bosso no choix na na kota maison mère et pourtant le baki awa au mona orchestre kota c'est les cas maman tout na donc c'est les cas où ils en minute oyo ils appellent que non Ronaldinho auti Angola agendaki na jet privé avec Bossamboka to yebi na biso mais toto yeba kaka eza le passé to yeba pour latin ils en rêve à tout le monde. Bon, maison mère ça qui rêve noté. Nabi quartier latin, je parle pas beaucoup de ça dans ma camo bouité. To solo là. Comment ni nazawa. Batuma talanga baebi. Ronaldinho zara maïla zara sage aloba bien. Je suis pas un impoli. Mais na linga raté bat toucher palonga naza, na défendre le pan na biso, tu vois ça. Mais il y a d'autres personnes par rapport à la vérité moi dans le ban na TV. Et toucher bango. Si comme ils ont touché bango, na ligne ko tellement na bango na té. On na leka ki na leki. L'on a un orchestre y rêve. L'on a place où l'on a comme stable. Ça fait 8 ans que dans kino na vendre un hôtel na foutaka par jour 10 pendant 8 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Na cheka 10. Ça fait 8 ans. Mais lelo yo na suis parlé na li kampa. Na vie mutalura za stable na vie toza ba responsable na ba famille na biso faut ba na ba damaka faut un peu mona oui moi na biso salaka mais soki famille zoliate famille le na kombo na yo lelo ngai na quartier latin na fandi na zo travailler na zo yemba je me retrouve c'est bon ba bloko c'est les cas wana mona ko répondre le moko elle batindi bana ba mo ba miki ba sabe mi so po ba yebana ngana koni ba ba konité bango pe fo ba sala o ngana sina sala. J'ai fait l'Olympia avec Emenia Kester. J'ai chanté avec Papa Wemba dans l'album 16e arrondissement à Paris. Et aujourd'hui je suis avec les légendes Koffi Olomide. Même Lynn Papa Wemba Kester Koffi Olomide. Et ce moment que Ronaldinho, on se remettre encore à niveau. Au kita qui m'a bé, tu t'es remis vraiment au niveau. Tu t'es remis vraiment au niveau. En tout cas, félicitations. Maintenant, tu es chez ton papa. Respect, Bouina Boye, Linga Moussala, Zalawana. Nabi, non. Là, vraiment, moi aussi, je vis que vraiment, je suis chez moi à la maison. Et je me suis retrouvé vraiment dans ma boucle, il y a papa. Et j'ai fait mon travail. Bato wasa be miso ba finga te. Boke ne zo bango pe na bandaku na bango. Ota la vanda wapi. Okute na kan. Okute na bumbu. Okute na likolo ya côté moko. Wana bango. Bato o bazo sala be miso bazo loba. Menga Ronaldinho avant yo o sala miso o s'attaquer na nga. Nga na yembela yo. Rose d'amour, rose d'amitié, fleur de vie. Au moins, on a yango na dessin animé ya Mukeba, ngazara na poto, vocal nanga, sans demander que namu tasala Mukeba na ebiete. Bon, ça d'ailleurs nanga lelo pour naza pemena quadra, bossa mbuka, tanda komisinga. Nazongeli musique na tika kia. So ba mama banga. Na comprendre ya na likolo makasi bazo beta mezo komate. Quadra koraman, bossa mbuka. Azam ambassadeur na biso tout. Nous avons la doléance, mon message l'ambassadeur, il est là pour tout le monde. Adhésion dans le quartier latin,
ezaki na ndenge nini bamemaki okomema yo moko oyaki nakenda luka mosala na nga nasali demande d'emploi na nga na kotisi nakomaki na kotisi barépondre nga na se présenter nakende kose présenter momonaki wana se présentaki ntongo na ye papa moni nga déjà naza mondo nayaka da na ndako ayambi nga apesi nga baval alobi no zala wana nazali pepele bambutu carré kitoko na so bena kitoko wana bato batiaka makeyele te rendez-vous na kitata ozoloba no kaka mingi na tv ozoloba no kaka tala master na yo wana mosusu akenda avrai mais yo oza no kaka awa kozwaka ba mwa mike otindaka bango basatakaka yango na orchestre ekufi lelo okoti quartier latin okati carrière solo na yo mais ozwaki mpe bana bato oyo ozayi kotravaille na bango leyo basuki ndeni baluka bafi na bango nga mpe naluka nasundoli bango baluka bafi na bato baluka eyi bana na bamusicien moko abima déjà ti moko Neymar akoma na vive la muzika Neymar aza vive la muzika nakomwa Neymar ngam na pesa ye mise na nga nakomwa Neymar ngam na pesa ye ntango aye na biyo komono Neymar lelo aza na vive kuna azo évoluer bao bano ye bareputé bao bazali koafanya re parce que lela onga naza na bana na charge onga naza na transport te nabi je mosusu baya na pema mpena boye ndule po mise bamfeni na te bamfeni bazwala nasi bango di nga aza père te nga mpe naza enfant naodi mpe bapère na nga nakei bamaster bapeti na nga mwana na mwana luka na bobola botovone tozela ye en tout cas bonne chance na bango quoi nebi ke sima babo chanter bazaki wana ebele batika nga na vuma pembe na quadra navanda mpe na ata mwa 5 ans mwa 6 ans na nga moko boye ça fait 10 ans donc na vide mpe na quadra quoi nga mpe na ye mpe na mpona vide na quadra nga vraiment na ye mpe na mpona vide na vide mpe na ye tozokende mpe na moko boye apemini mpe na bwa moi mpe na Ronaldinho moto azolobelele na batv Ronaldinho moto azolobelele na bainternet quadra fandi azotala azoyoka siko mwana na ye azodéfendre ye c'est ça mais bato badéfenda mpe kofi na tv bazala mpe ebele esilaka te oyo mpa kotika oyo mosu aye oyo mpa kebwa ye bafali bazalaki bagibson bazalaki bafe na nga mpe lola mwana bazalaki et après toyei komona mpe bamisu bayaki bangwanzu banaye banani bamirage bayaki bamirage mpe bakendaki lelo mpe baumba bayaki umba mpe baumba bayaki mpe lelo mpe baronaldino baye c'est ça donc voilà bon mpe ronaldino lelo oza na quartier latin mais toyebi mpe bele mpe bakota quartier latin babima bakenda mpe na makambo bakenda na makambo baimpoli barespectaki ndako te papa ndako eza ya yo ntango ozwi bano esi bano obike awa bosukaka awa salon eza salon ya bapaya na nga nayambelaka bango bino salon na bino yango wana mais si mosu oyo ekuti bango su awa esi bango salon oyo nayebisa ye bino eza ya bapaya bino salon na bino yango si mosu oyo ntango ogangela labima bio papa nalakisaka nini esala mwana malamu amona mabe il faut kozala na baprincipe il faut koyoka papa mpo vanda malamu na papa otama na papa malamu c'est ça. Est-ce que tu te sens à l'aise parce que quartier latin chanteur opo bayembaka bien baza mpe ebele kati ya quartier latin alors place bato oyo okuta wana entre autres komona honorable Cindy Leker et dérange te abandisa te moto azoyemba kitoko azoyemba danger azoyemba danger ya osakana te lipata ya bolingo elalilanga nayangani te okaminake ana douceur moko ya osakana te douceur so azoyemba na fanda bana oteli na mosika mona okima micro aza na baintelligence moko ya osakana te oyo bato ebele oyo bazosepretendeke bango nde bagrand leader baa nango te ayemba neka kimutu akipaka drum te akipaka guitare te mais moi j'ai vu l'honorable Cindy Leker chanter azoyemba de sorti liboko boye azodose drumer soki atie boye namoni aza na batique donc c'est pas que azoyemba trop po ayebi koyemba te baopesi makambo non ayebi koyemba quadra encadra kitoko apesi banzela biso mpe toye wana tozwaka même encadrement wana mais baorchestre mosusu omona bazwa faux chanteur mais baofabrike ye bonso oye kutu moto ayebi
so azo yemba o ngana za fier nango il faut yemba to yemba banzembo na yo sikoyo oyo ezalaki déjà aux ba plateforme nyonso bo télécharger bo somba na oyo ezalaki na maison mère OK na ondeni na bien bo somba go nga bilo na ba plateforme ba Las Vegas ezawana banzembo za moninga ko na dino so ke na Amazon ok na ba Spotify ok na ba iTunes obeti Bobby Ronaldinho naza maman na mise mo be ko du Spotify ayebite YouTube apamba ko tu YouTube abeta ka komone na YouTube abimate mais nga so beti Bobby Ronaldinho to bimina ngana master na Ronaldinho le footballeur beta mto la beta abeta da Ronaldinho apamba et bimisa ngai na master na footballeur mon frère vous comprenez basa l'effort et puis na osenga mina ba président d'orchestre baso ba musicien na bango lokola bana misala kate baso bango pena ba collaborateur na bango ba futaka pe bango salaire pour aider bango baso bata ba pala ko futela et ça la malamu ba master mona minake avant d'arana ki bo ba mona sima kuna mais ako le salaire na hôtel mo liboso na bango ayambela bato na ko sa bato avant dans hôtel wana mais so landeli vérité nzoka utaka na grand cimenterie na kunda système. Voilà ba master no siko utaki. Ba master je parle en général. Et ba musicien ya Congo ebele. Mingi bokena kozwa. Bala sa ba catch na bango, na ba saki na bango na ba mbetu na bango. Au moins benage oui, ayaka ko vanda des places moko bonnet na wimba place na vanda pa ya boss papi ba kokiolo, apé marawa, akosi bato. Non, c'est pas ça. Ba aider bango za moi salaire, moi par mois ta 200 pas mot vraiment quoi. Et ça là-bas on bien ta monde à $100 à ta studio ko futela na ye. So ko geta 300 ma campagne té. Pas moi 100 mois ya lembe ça bien. Salaire dans le quartier la tesa combien? Au mo pa wache. Est-ce que yo so epsinga salaire nous na chaîne aux sala o? Ba question nga ba réponse ya yo Bobby. Oh, mais salaire na nga vraiment na lo bango oh, yo mo comme na bula. La litoyi gas. Toi attends litoyi. C'est bien quoi. Tu vois on bambika to bro bisinga ben yango ko bunga na te yango. Yango ko bunga na ko te. Soki yango to ko signer parler na li campagne. Donc siège penza résidence pena mi kolo ko ma campagne. Bono ya kuna. Moni dessin o. Bo mo na soutenir le hôtel. O za flat hotel winner wimba. Bo mo na soutenir. Bo za sko décor ndé ya villa. Bo moni muturu jeter mi wana na côté na nona kulo. Et bige, o ma bena mutu musu bena ko lobi na ngo fali po bena ke à laver. Après poudre na ya yiko loba. Yo, qui t'a donné les mangas? Parce que nous, on était avec Emené à Kester, il nous avait donné les mangas de parler. Nous avons comme le porte-parole, na dimné, on a comme le sous-ministère, na léo, on a comme le sous-ministère, pe na boudé. Demandez mon touana, bana moi miket tintini miko na ba TV na ba net. C'est bien. Fula ba on album ba yema ba yoka bango. Ngana embele bino cour suprême et beta ba tout monde nti ba yoki. Kasi boye mi sabi bango ba yoka bango ti. No boye mi si bango te simbité. Muti na osa take na Ronaldinho. Vous pouvez dire moi chance quoi? Hein? Vous pouvez Jenny répondre moi chance. Ba yemba vraiment quoi. Au lieu de s'attaquer na Ronaldinho mutazo bonga, bino ko attaquer. Dinara yemba déjà. Ben oui, bah bonne chance na ye. Na pas pese bena. Parce que pas pese ce que la chance est belle, tu as banzembo, pas pese opportunité. C'est un bon. Pas pese opportunité. Batinda yete que quelqu'un attaquer Ronaldinho sur internet. Ba ko distraire yo frérot. Luko za la bien na vie, ngai yo nazoka sala sala na nga papa. Ndako vanda raté, oyebe siga ma etanga raté. Ce qu'on ndako yo vanda ma douce be so la loba wa mabe. Donc ba c'est terre. Mais ndako mo mona ke za mabe mais o vanda ka. Na iboye. Ba attaquer nga trop na ba TV na ba net na na voyage. Tina kitina aéroport na ngoto ba benga benganga na zungu sungi to ba benga benganga na ko pa na habiter. Na okina bango likolo te. Na sinale kaka na ba administrateur na bango. Ba chef ya bato ba tinda wana. Nebi keza mutu wana pa kupra. Pas kupra mutu asala ka click ni wana rotinda ka bana mo amiki ya salité. Ye mona ba poto Pas kupra kombone bena. Pas kupra na autant la communauté mais monde entier yebi akenda poto trop maintenant à la vate. Papa. Nabi boy na ke malé. Obito kinde bien ko. Donc pas kupra na ko comprendre peut-être na wa bana na pe. Atindi bana il y a Mickey, Miko, na ba TV, trop na ba internet. Mais moi, je n'ai pas le temps de répondre aux enfants.
Moi, je ne dois pas répondre aux enfants. Mais pas pour la peine pour vous même. Attends, là c'est ça. Ne dis pas comprendre. Moi, je vais dire ceci. Je dirais ceci. Au moins, Ronaldinho, na yembi na bakulu te belé amené na mboko. Sauf ici, c'est moi qui le parcours le wanga zate. Aujourd'hui, je suis avec Kofi Olomide légende. Je suis très fier. Bon que la jaloux teko. Bati ganga vraiment quoi. Bati ganga vraiment na zamna pemé na rambo quadra cour amon bossa mboka na yemba mukile o kanga pena ya bien. Bon kanga na Cameroun, bon kanga pena Côte d'Ivoire. Bon kanga Niger na Sénégal. Parce que mingi ba mto yembeli na batwa et suka na kin na mondambo France. Na Kenya ba yebi ngote na Cameroun ba yebi ngote. Ba yebi ngote. Nga sina mona leader ya mboko moko ba PC mbote ba benge komba master na ye. Ba yebi sabana bango mike ba seter. Soki ba do tinda bana wana ndako vanda te. Oyebe siga mai tangaka te. Siko ndako na vanda na yebi ma dusu nyonso eza wana. Po bano bino botina ba finga mama lokuta. Soki on a dino faux chanter ba to ololio. Soko bi salité ba so bi 8 ans na kin tan nga zalaka. Ba chachi na ye yo. Vous comprenez? Azara ninga zalaka. Vous comprenez nga? Donc vous allez le bananga te okene ko tromper, okene ko kosa, okene ko inventer mama lokuta. Mais on va ko ba kebesa bana mike ba se terre, ba yembisa bango. Ah ba papa basi ba kuteni ngona basangani, siko bino bosani. Moi na mona lukanzela na ye, okene perita ke perite. On va faire pas Fabregas. Autorité comme il lisanga, siko bino bosani. Quand on est dans la TV internet na kombo na Ronaldinho, en tout cas vraiment tiganga vraiment quoi. Batiganga vraiment na sab na musana nga vraiment. Moi Bobby Ronaldinho là je profite de saluer mon vieux Lopez Sambi depuis Londres zo ndabiso. On a lobby frérot na le souté. Ba chef abana wana entre guillemets. Ba benga bango ba se terre. Moi je dois jamais m'attaquer aux enfants. Donc s'attaquer na batata na bango ba tinda bango pona yebi ma douce union sorti na chambre. Avec des épreuves na téléphone na ba message et ba soit disant ba message ba na TV ba s'attaquer na nga. Na beti na ndanda na tion so na émission la kisi no butala. Oh nani voice nda. Ba za soutien ba sa misa ba calmement. Et puis bo benga nga te mamo ya quartier latin. Nga sala ki CV na nga moko wa. Nga mona zuna saki demande ya contrat na nga mona sali demande na nga demande d'emploi na nga na kotisi yango ba répondre nga na kina se présenter bon no benga nga te ko nga pe na lingina ya nga pe na lingina na zo souffrir il faut comprendre ko vanda to bulaka ko na sali 10 ans na sali 20 ans ko sali 20 ans na nini ko sali 22 ans na nini. Moi je peux dire que oui, moi j'ai mes enfants en Europe. Si on a la bande na bota 4 na poto c'est par rapport à question na arrivé au concert à Olympia. Et aujourd'hui, je suis chez moi au Congo, je travaille. Si on a un terrain garé, on a une maison blanche et tout. On a une salade. Moi, brique, moi, ciment, ni ma maison. Na salaire, il y a quartier international, orchestre, on est dans Mboka. Donc, réel, donc, on récupère la Ligue des Champions, tout le monde. Kofi Olomide, mon père, mon compte. Bobby Lelo, ce que lui aussi la différence. Tu es toi qui as Souka. Surtout, tout ça, la différence. Nabisiko les qui ont bien tout bas si c'était à refaire. Bobby Olinga. Au bout tamato ça un orchestre. Nga pena ce qui c'était à refaire, je dirais que après Victoria Nira Kester a kufa quand on a kana kini. Ce na kotaka de quartier la tembala moko ba série wana ndelelo eza boyete. Parce que ni na za na sali un mois na té. La quartier la terre. Mais faut comprendre c'est quoi. Déjà. Tamobo peut-être il y a 8 ans quelque part, ou 4 ans quelque part, récupérons la 2 semaines. Barolé Kabaloba. Mais ce qu'on a la caméra, beaucoup de bandes qui ont bango télé c'est avant d'ara. Au bout de maintenant bimana malé ou amoureux ata qui ne marche ou ta côté à côté. Vous comprenez là? À côté qui ne marche pas. Dépend de l'Angola. Parce que nous sommes partout, Bokimi. Donc, c'était quoi vraiment votre départ en Angola? Pour avant tout qu'il y ait Luanda, tous les Canadiens qui échangèrent.
place événement Zalaki, maman papa Lumumba, place Bako Chaminu Naye, président de la République Zalaki wana, Toyaki Toleki wana, ambassadeur ya mboka na biso Congo, ya culture na biso ya Congo, monsieur Kofi Olomide Rambo Quadra Kourama Double King, ayaki wana, après wana toki aéroport. Tout ça qui toki makita. Tant que tu wana, mbala moko Laurent Sokoko Angolat. Ils ont pour un contrat, il y a concert et arène, il y a conférence de presse à boss. Tant que tu as contrat et il y a concert à MPLA. Orchestre Longwe a Welandi, ils sont en Angola. Tant que tu as boué. Président Edouard Dos Santos a profité de petit concert en Angola, tous ont kini, tous ont assuré que bête après matanga. Kokima na ebité kokima nini. Toki na papa Lumumba, toki na total ki avant tokende. Avant tokende tous les cas qui n'échangeaient après toké. L'événement Zaki moi belé le 30 juin wana. Entre autres peu Wenge pe qui joue à concert et à réunification. Ah ben oui, Zaki ya bango hein. Zaki ya bango. Mais on dit batu na so ko ndi pe bino pe ka batu ben tendo ba oui paré batu basaki ba des autres ba mabanga so ende. Na so ka bino bolbelo moko. Na ebité. Moi j'ai pas suivi ça. Mais Bobby, na police ne répondre aux questions là. Na une émission té. Na si ma caméra ne répondre aux questions là. Mais si tu as tout le balelo na où il s'est passé il y a réunification wana. Selon Bobby, au sangani wana, et ça lui penandé. Bon, il s'agit d'un bien mais pour n'avoir pas vendre na bango kaka. Sinon regretter gagner na bango siko. Ah bah on a bien internet c'est trop bon pour souga. C'est bien que tout le monde wana se retrouver na radio BCBG 4x4. Ces gars se retrouver kunat doubler ratiti nat. So yo beta bisonga kibindat. C'est un problème na yengwa. Yenem doti na bana mike na aussi saka na ye. Mama botang externe aussi ça na ye. Nga botake bana na ta mike ba konda ba oleka na ba TV ba olo ba te. Je dois m'attaquer à lui. Au moins lelo. Otuni nga mamne batu basanga nit. Nga na beti maboko oui, c'est bien. Et ça li bien ba betaki na stade, ba beti boye ba obeta boye. Ba voyager pour arriver dans Balibanda, c'est bien. Et bongo bino. Et bongo bino. Ces gars se retrouvent. Ali Mbonda bon négligé qui a se retrouvé dans Mbonda. Yo beta. Kende ko luka sele kibinda to dudu kibinda, zonga pe kibinda. Ponga na kena maboko ya papa na nga Kofi Olomide ami et li passe ya Kester et Meneya. Vous comprenez? Eh mon vrai papa, mon vrai, Zonga l'ancien tourne va expliquer l'histoire Nenge Banda ba viva, papa Wemba et Meneya et avec Quadra Kouraman Bossamboka. Après vous comprenez maintenant que oui, il y a un vrai palais dans le pays na Banda Kala. Quand ça va na sepeli baza na ngopena baza la pena bo ba répéter ba betara bongo, wala pena na ki tala bongo tana répétition na bi voilà. Et bongo bino. Bobby Ronaldinho. Bobo sangana ngope to moni et comme ça le masalema pe après to moni pe bana vivre baé. Entre autres Anthony Sampaio. C'est bana vivre bana vivre ba créer. Moni wana oyo ba ba sangana ba na stade. Ezaka na lelo o mona grand sa côté ba sangana. C'est de logique c'est abandé kuna bana vivre ba sali. O moni on ils appellent idéologie avec que balandi ba tobete na stade non idéologie ne salama déjà habité balandi mais toujours mon réunification les salama grand saiko et salamaka grand victoire pe beta maka vous comprenez ils ont ranango est-ce que selon yo on pensera peut-être un jour bo sangana tala bande kono ba souhaiter les au tiki depuis Angola ça arrive ba Tony Ambroso bo sangana avec plaisir ça arrivera un jour. Ça arrive un jour, peut-être un jour, peut au monde à tout faire boy. Tous dans la maison, mon épée, patron n'a pas fait le média de la producteur, dans la maison Kofi Central. Aujourd'hui, peut dire non, Ronaldinho a fait l'appel à tous les musiciens de Victoria. Je vais organiser un truc pour Victor et Layson au nom de mon ami Kester et Meneya. Mais moi, je suis dans le quartier latin, je peux appeler les musiciens de Victoria pour leur dire non. Boya boye, ça beaucoup de monde disons que ça boye. C'est ça. Ça peut arriver un jour, mais il ne faut pas faire tout en même temps, tu vois. Mais relation na bande kono ezala ngo carré ba souhaiter les Wana bayana nga
wana ba yana nga pepele wana ba yana nga Tony Sampayo wana libota na nga même répétition na matete ande kozanga wana ba yana ngai Swete yana ngai Sampayo yana ngai Gejo Gelena yana nga Zoé Bela wana ba yana nga soko talibi omonake Zoé Bela tant à Longwe Victoria aindaki quartier latin sotali master nanga Tony Ambrosio Victoria ina ipeka quartier latin donc nga pe faki kaka Victoria quartier latin mais ezaki ka libakwa la vie kufelete lelo yo nzelo obungaki okoki ne ko croisant na nzela mususu ngayo na quartier latin na za pepele aussi rien na sembeni parce que kuna masona Laurent Sokoko en tout cas merci mingi na ba combattant na pesi bango merci mingi merci bena vina nga chuke merci batutu na ndenge bango tout ba comprendre que mutabundisaka biso ezalaka Paul Kagame eza biso ba misema to bundisaka mboka te donc lelo na minute oyo combat échanger comme que oui tozo bagarre avec Paul Kagame tout ce que ba misema ta ba concert na bango donc parce que comment vous avez contre le musicien mais vous contre le Rwanda contre les infiltrés ce qu'on a quand la musique ben infiltré bazate il y a moins de minutes oyo donc le libérateur Laurent Sokoko aïe et pas y a les guides monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide na ndenge ya guide les vrais ambassadeurs au pénal que président de la République a signé ordonnance à PC vous comprenez comme vous a guide yonde yaka ufungola nzela allez tozoki na to fungola nzela allez mutu ta beta na yaka pona biso mote zongi nango vraiment zongi nango vraiment batutu ba beta na bango quoi soirée à Rumba mokili mobimba il est kandeni danger au saranate batu ba vanda ti iner ba ozela quadra koraman et puis na kine comment bena sokomi 22 batu ba panzane batu ba vanda bena ti 22 23 ba ozela quadra koraman rambo ganki ya film songa mbele tango yana koti papa latine so na ganga na bi wow forme Japon relax papa miliki papa le quadra miliki tout à les quadra pour ça remet la quadra miliki c'est du lait voilà toi qui es déjà dans souka toi chité na biso mais na mon quartier latin boza nande konayo blana mais ce qui se passe entre yena papa na ye en tant que moi na au moins on est nini on a faux sur la naïf vraiment non moi la manana na pas numéro na yo ba benga yo OK ba blanc na beaucoup zango vraiment tant que moi na yo tant que moi na acte vraiment Ronaldinho ballon d'or des quartiers latin international na émission na pas numéro ya moi la manana au benga yo beaucoup tanaï bon papa autant qu'on parle des blancs na sur la bien moi na zara ya maman zara pe ya papa est-ce que nga ba ko benga ngai ngese ngai net na boy ba benga nga Ronaldinho mona mester ezaraka mona mester basi ko ja Ronaldinho mona mester na papa mulamba na ba ko na ba oh non Bobi Ronaldinho mona mester voilà Bobi est-ce que base de ba soutenir europé ya osarana te ya osarana kutu te ya osarana te qui commence bien finit bien tout le monde sur souka mot de la fin na yuzani to zelanini na quartier latin et puis il y a quelques dédicaces na bandeko balandi biso bazela ba ko ka nina koyemba non ça va vraiment danger na ndenge ya chacho vous comprenez ba oyoka et puis bazela album légende d'album ya chef album o ezozong sa sous musique congolaise na nzela parce que mingi rumbe za rasuté musique moko boye comment na mboko tozo comprendre ndé ba kuduru lelo binanga mona fande na assister tango mokonzo sala ba clip na bi non o eza moko musique sala mawa bato la patient ba yoka légende ezo ya kalaté et puis quartier international tout ça au grand complet tout ça pepele to a bena ki to kono so yeke pepele na pesi ba moté na Junior Tour na Las Vegas Kami ikuta ya Mireille Milolo et puis Papi Kalongo les bourgeois Paotunga Mike Demo ici les Moka LM lycée Mukengedi en direct de Parigo Mike Demo ici les Moka Jason Petit Igor Lubaki Soazu Musengi Hans Pakole comme monsieur le maire Nico Kolajo de Panama Weston Chimfundu mon boss Roi Bilamba na Luanda
Massamba Roki da Silva, l'argent n'aime pas de bruit. Malgré la crise en Angola, il est toujours fort. Jean Dombele, Bibliothèque internationale. Pigesson Mupanga, l'homme des bâtons, les amis de Ronaldinho. Safiet Gola, Yagogo, Abara, la PC Bambote, MD Boston, Thierry Moussibou, Batutu Balingara Bobi Ronaldinho en tout cas. Nous avons Bambote, Nanenge à Latino, la PC Bambote Belé, dont Nalinga Bango vraiment trop quoi. Merci Bobby. Nous sommes arrivés à la fin. C'était vraiment un réel plaisir de recevoir Bobby Ronaldinho. En tout cas, Bobby Benandenge tout solo, vraiment et bien. Merci surtout vous avez qui branché. Là, je vois derrière la caméra. Dieu merci Oyo a réalisé mission à Lelo. Et je profite aussi de saluer Joyce. Qui est là, Scotty Kabalou, Steve, Bango Vena Bazaki Wana Penza, Pene a dit merci Mayemba pour nous assister à l'émission à Lilo. Merci à Francine Simpi, grand prêtre mère au Père Landingaï. Et merci aussi à Boss Bobo Kisenda, Balobi Mezo Palme d'Or, Nangilima 58 C dans ma tété. En tout cas, Boleka Wana Penza que ça là vraiment Ilo comme Malam. To Kuta Bisomba la Sima, on a numéro Moussou, bye bye.